Soit bienvenue tous à vous. Rôle là pour na confier le milieu ba tout bon. Natuni kwata koramano papa na gigison na leliema mopa ho mokonzi topesi na nzambe merci ndenge makambo nyonso to esili motema alia oye mwasa pembe o mama alia sima papa kitoko kozangisa ye te na bakonseil kwata koramane na leliema na mokili balobi fo oyo kaka basi bakoma ba mama na biso pe ba famille na biso. Ima isante bona fere bona papa na majas papa na melina ne baoli kola teri kola ngana we eda muzamba ya dadangwa bana o ni sapizi mama de tibambe yoka mwana kwele mono yolele mama mama ngabalba botubola kalo kongandela wane bai bakamba kalo kongala wane de mapolo inunga nunga kiro konga bebe mwana o kwela mwana mo pekiti tama l'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Bienvenue sur votre site Africa Elengi avec Peggy Titan, le parallélo de la presse congolaise, le professionnalisme dans le sang. Et je dis un grand merci à JB Koumalouta depuis les États-Unis, donc le pétrolier de Dallas. Un grand merci à Karine Sitababi, Mikolo, restaurant Zara Mokon à Bruxelles. Ceux qui ont besoin de lire vraiment les Touma. Olia vraiment Mbisama Itomboto Kende wana aux deux payotes et pas Karine Sita. Donc on a petit frère Nabiso Yemikolo Bazo Bengaye, le Gox Babi depuis Allemagne. J'oublie pas TG Moukina qui me suis enseigné moment depuis Londres. Je Lili Atal en chair et annonce Yemtara sponsor et producteur et émission. Donc aujourd'hui Nenem Sabino Peggy Titan Tozana pour lancer la promotion d'artistes et musiciens. Et Zangai Morote Moutaliboso mais nada n'a comme une deuxième personne parce que Moutumora Yambaraye Okara à Kinshasa, mais Azala Suna Bisote, concert Nabiso, Ayambaraye, bienvenue succès. Azaza a pu n'avoir orchestre qui wana na Kibinda et pas Doudou, mais les lois se décident à ça la chemin nae. Mais Peggy Titan étant que Peggy Titan n'a autant mon avis province à Kinshasa, Aza sollicité presque partout, batba sepela en musique nae vraiment incarnant. Moi et l'homme parce que tu es bas qui tambo ming tu es bas on a Suède, tu es bas on Suède, mais bienvenue succès à moderniser Otolobarake à sali performance mon bokana Kimboka. Je pense que vous découvrir hier aux alayés mon côté dans plateau mais Aza déjà accompagné dans groupe nae Mbonda Bonyoma oh vraiment Peggy Titan tout à la bango babetara partout tout le monde a ba on a ba Willery mais le moni Peggy Titan on a le bic Naza deuxième chroniqueur on a les canisiers sikoyo ah wasikoto les canis qu'on Afrique Elengi place pour découvrir donc on appelle Simbote na batu tout à Équateur. Merci à mon papa José Ndundu qui me suit en ce net moment. Merci beaucoup à mon papa l'honorable José Makila, le président de Pession Mbote. Hein? Merci beaucoup à mon vieux. Donc il va bien Ewaka, donc mon vieux Ewaka, donc na peso pe ba moto bisiko za batutu ya Équateur na linga rabino mingi ba ve na biso tout ba zape libanda donc ba linga Peggy Titan. Déjà je vais dire bonjour on a invité na nga bienvenue succès beaucoup découvrir maintenant tout de suite boyo kaki mélancolique ma solo ay nango parce que na ngina rappeler bino ayembela ferego là
aembela pe fali popa mais lelo na kati Afrique il y a de vérité otoko solo la ne pe par rapport à masolo toyoki on dirait vena biso le quadre Koffi Olomide na la belle Koffi Central azo senga. Bonjour Jibe kumaluta o Jibe kumaluta o kokendete yakae Jibe kumaluta bevena kwa mambi sonanga bokulaka mwana dala senga nawe mama mama pe maiko kero kenda bakusuka kama kero kwa nkotola kila kembo fa kumbulu tola mama mwasa le kinzo mona elenga le kiliboka mpoka na elenga emono yolele mama elengi na loso. Bonjour, bienvenue succès. Bonjour Pekitita. Et lelo to moni wana kata plateau na biso Afrique elengi to si décidé de benga parce que to sillonné to moni vraiment musique to benga musique folklorique. Lelo to mona ki c'est comme si ekitaki mais to mona batu lelo bazo solliciter au beta na ba matanga ba production. Yebisa biso lelo bienvenue succès c'est lancé to dako mona nzembo leteta maintenant linga pose que ça batu. Oyembela batu pe leteta parce que beli pe oyembeli leteta mais yo yembela ki leteta na Dudu Mabundi na Kibinda mais pour na kozonga kana moi rétro et puis ça plaisir na Sarato là et puis ça plaisir na Mike Lokama de prix Afrique du Sud ozo na biso le boss ya Africa nini parce que batu beli ba yembeli vina biso Jeff Jadi leteta mais yo po yebaka mutaliboso moi kaka refrain wana moi nini toyokanga leteta njadi na kolera Saratola na kolela mama mwana tetela gema fumba mboshila na likamola jesa nzamba pesa motema kosalisa kabato papa nzamba pesa motema linga komona moto asufrite jefe ye le teta yo le teta na lelie ngoya yo dotere Jefe yo le teta o esikanga na lela papa Joseph wa mambole nzoka na simana ya mwana na ya tombolo kuma kombo na ya Jefe njadi le teta o elombe mobali o jendeta otake tumba ise ana ise nzote ma o ye koyanga mwana ya mawa ye sarantola banoyo etolantola mama Sarantola mwasa le kinzo moneleng azoka bikabona te kolimbisa mpondu na lelie mama. Merci beaucoup, je pense que ça a le plaisir Najibé Koumalou Tazo Landabiso depuis Dallas par rapport à Yanze Motomonagi promotion et au quitter Doudou Kibinda pour nous se lancer dans carrière solo. Il y a d'abord inspiration Yanze Mbaleteta. Ouais, inspiration Yanze Mbaleteta, j'allais le mot pour ça benginga, bienvenue à la bobo to vandi. Na mbudi kuna place presa vanda ka to vandi na presa na Doudou Kibinda to vandi to concentrer champ. Presa bité moi mayele nanga yango moi idée mon azana ngo yango ngape na chepe idée na ngai ndo mona ki masolo pe lelo nzembo pe na yembi batu pe lelo pe batu pe ba confirmer pe te bienvenue succès ayemi nzembo alete talo batu watela pe na ba trace kitoko cheba yeten cheba yeten c'est ba chaîne tout pour tout le patala tout lelo ba otala Jeff leteta yango lelo salinga mutu foza kana CV. C'est comme si on les langoté, c'est comme si président non ex-président non Doudou Kibinda n'aime pas les la cacher na ombongo. Ouais, na magana lela na ngoté mais ekufeli na ngoté mais ngapi na zo bosser kaka na mouvement toujours bosser toujours travailler na biso nous sommes tous à la mefuta manonga na c'est. Si qu'on a ma solo lelo to monique est bienvenue succès. Ma solo lelo yo moko nesco zu makambo mais ba projet non ba vision na les années parce que tout le monde a déjà ba bani ko solliciter les gens na ba bandal to qui déjà les sola chaque dimanche donc déjà makambo déjà ba kalaming té moi production mo bolisusu awa et que en Angola parce que basé la copie déjà en Angola siko pour dire bienvenue succès ba to basé la nini cette fois-ci ba basé la nini parce que tout le monde makambo yo saliming na Kibinda siko c'est lancé yo moko mbonda bonyoma ouais. Parce que vous avez mon bateau. Qu'est-ce que tu peux en viser et pas dans bateau baolanda? En tout cas, moi, na osenga na bateau tout ba OCP là. Na ebi pegi tita yo moza wana journaliste international. Na ebi ba saranto la bazali. Ba Mike Lokamba pe bazali. Beaucoup la Mike Lokamba et si kaza na Europe kuna na PC bambote mobala leki
tabana fresh nelengi en tout cas salaka musala no sala en tout cas ma site magitoko comprendre programme na ngezali nazo bosser na uté ko yembela vie na Manix Tipuki Cashman na pese bambote sikaza na yembele pe nika boronina Jésus de Niance nika boronina Jésus de Niance na comme obeta ba lever les rideaux à faire partout via beta via pesa nga opportunité na beta ba lever les rideaux na betaka mais nazala mo makamo bo sina zana mo makamo bo etea wala msu tongo to kenenzela mo na bango ndi ba okende Luanda awa na mamo na osala mais ngana okende na mouvement sima mais na po près bango mo single moko boye ba koyoka ngo ba osepela. Mais bon, vous avez besoin de soutien parce que te belé, bande économique Équateur, baza kuna tout le monde le voit, ba vena biso ba existe là, baza déjà kuna te belé Équateur parce que vous avez muta bato. Yo le loko uzanga bato ba rucha au coup de poster. Na minute komika mamba coup de poste moni pe le directeur Sarkozy yango ma business azali, bango pe baza na pe pour na ko assurer pe moi ba promotion pe ba artiste musicien parce que za musa na bango makamoze belé. Est-ce que ko senga pe soutien, ba soutenir yo? Malgré que tu as vu que vous avez un bateau, Simba Moza plus qu'un bateau. Il le bani au ouais, Michel Lemba Moutouté. Michel Lobarate, Oga Batunangate. Moutouto a besoin de soutenir en tout cas, ma. Et ça répond à Bamongote. Et ça Balouba, Baswahili, Batete là. Bokia Lokondo Fapekato, Bandegonabiso, Babolobo, Bandegonabiso, Bangbande, Bandegonaso Bateke. Moi, on a binoyo, yo bienvenue succès, na Bosan TV, Nangai, JB. Kumaluta lekiyeyo pétrolier de Dallas mobalo so azotambo alokwa nina na mai azotambo azobouger mabelete venanga jibe Kumaluta le pétrolier de Dallas petit na bino yeyo soutien et osala moi bien en tout cas vraiment na sengi ma soutien quoi na bosanité ba période cho dimba na ba mikili ba période cho dimba ba venanga ba Manix Tipuki Cashman yeto benga na to solaka ba edo muzamba ba sentir tout ya fait vraiment to kochana bango ba vraiment je l'ai qui nango bien ni ka vraiment OK nanga bien par rapport à G mais tout le balmo le kamo boté visa radio té to ebi ke masolo yo banda kango d'abord parce que faut ça l'absorber moi et le ya fait rigoler Jésus de Niance on a pesi mboté au banda na fali pour passer comme si bureau masolo basolo bien parce que moi je sais que la génération les loba tout temps le lobby ke mbonda bonyoma musique folklorique c'est pour faire mais bienvenue succès yo le lisa batou na ba placement mutuma so daki na poso sekate ou bien mutu so daki na mawa yo pesa mutu sengo déjà la musique eza façon mo ya bongo déjà son moni mutu a déjà na ba armée wana mais j'avais commencé avec Fadi pour pato landa banze moto yoka tout monde le capé na télévision ça là c'est comme si c'était agité mais pour nous ozaka moi bref celle la bisorara et le roi na fait rigoler la justice de Niance parce que to kene kitoko et puis ça plaisir dans Sarkozy DG en ma business et puis ça fait plaisir na Yemoko ami Singoma babi le risque noir depuis Moscou et puis ça fait plaisir na batutu balinga biso jolili atala chérenos puis Mike Lokama de Afrique du Sud toujours na vient ngai Coco Sita yeza na Londres Coco Sita Dina Sita comprendre ba on soutien ma ba ba tika petit na bango té tout que le fait rigoler et ça la biso bien tika bango aloba na kombo Hervé Ferré tika bapanza sango na kombo Hervé Ferré solo la kabien kuna na katigu Ferregola solo la kabien kuna na kati bien oh ye solo la kabien kuna na katigu ima biso topona Ferregola efefere ngana kolela papa na Machaz papa na Melina ndeko ligola cherigola ngana we eda muzamba ya dadangwa bana ni sapinzi mama data sibambe yoka mwana kwele mono yolele mama bamango balba botumbola kaloko ngandela wane baiba kamba kaloko ngala wane ne mafolo inunga nunga kiroko nga bebe mwana o kwela nga mwana mo pekititama nalalia bebe mwana
kola na ngai papa na ngai basankusu mama na ngai bolomba batetela baloba mbosila na likamola ja samona tetela ke mafumbe bamongo ba ekolo bambiaka bakokelo ngita ongakala ke mekoja bocho bolila vero poso ika kilo mekaka balaka toma mole mokolongo nawe ya Nika boroni na Jésus de niance motayambo papa na Merina na Mathiase mwana batama mari makese tika bango balo baba finga baswana balo bonza mbacholo boko motamokila kukikolongola te bébé mwana Fabrice Japon Ouais, merci beaucoup Navacha Internet voilà Nabiso moi et puis moi a capella quoi a capella nga mingi na opesa ka programme à mouvement bonda bonyoma batutu balingaka mbunda bunya mais président sengina mais basengina oyemba ti ah nizaka ni faut yemba oyemba bongo yemba na bossa na rango parce que mbunda bonyoma to ki déjà bapesi déjà moi ave faire bisoto pona e ave gola yonde toi la musique congolaise ya na lilie koko sita mwana londo yo kanga mawaya ya dina sita mwana pari yo kanga mwa nga papa na dada pegitita eva komyo bomanga fere gola komyo sasanga akoimbera ngolo gote. Merci beaucoup, ça plaisir na Sarato la qui me suit en ce net moment parce que balobi ke babi a eza Afrique elengi bo mona rane bat barobenga et dans les solo mo be cho bimara awa balobi ke c'est comme si venabso Koffi Olomide le quadra après ça fungula ki ba porte na Koffi Central on dit que moi ba manager bat batambola na moi cité babi c'est comme si bienvenue succès à rejoindre Koffi Olomide pour na ocha maboka na ndenge kaka ya bokula lokondo ndenge mokolo bakana lo soka wana vient na biso mopa mokonzi to sepelika ndenge makamuna ye silie pour souci na biso za ki biso to lingande ba vient na so ba bimaka ba kena ba mikilo wana to riketa kala mso ba mikilo na zaki lelo mso so ba bienvenue to za boyete role la pour Koffi Olomide te batuto ba Orlando na tuni kwata koramane papa na gigisonde na lalie mawa mopa ho mokonzi topesi na nzambe merci ndenge makamono soto esili motema ali oye mwasa pembe o mama ali asima papa kitoko kozangisa yete na ba conseil kwata koramane na lalie mawa na mokili balobi foyo kaka basi bakoma ba mama na biso pe ba famille na biso oh mama kolobalia koloba yoka molongani na yo kwata koramane papa ya bana nzambe na merci mingi na nzambe notre père qui est au ciel que ton règne vienne que ta volonté se fasse sur te comme aussi papa na del piro. Merci beaucoup, ça les plaisir pour Nali Solo. Est-ce que ceux qui les lopent les solo en bien, tu peux rejoindre Koffi Central pour naper, pas découvrir plus na talent aux anneaux. Ouais, en tout cas, vieille moga kanzambe ka simara mutema na ye. Est-ce que la minute tu as un producteur pour nous ça battu déjà aux Africains lengi aux apegiti dans le parallèle battu belé barobenga. Est-ce que déjà faut on ça battu est-ce que tu as un producteur déjà ou bien on a bateau déjà bazo simbayo. Non non je suis producteur ti. Na pe non na battu fixité. Donc la minute soki muta bimi pour na simbayo que obeta ba concert au Kenya Angola wana donc partout dans le monde. Pegitita. Parce que ngai na mission moi ba mission ba okene bangola na babanga ngana makasi ba mission génération na biso ba okene bangola na ba voyager tokuta na bango ba plateau na tiki saka bango so ngana oyemba nga bienvenue na oyemba ba tikalaka batu na ngai ya yango tanga na ina na sabonga tanga na ina te nga ina na nga mère na biso nga mutana laksanga ma mère na biso ina na ngai parce que lelo za fier na mbonda bonyoma ndenge vraiment ozali lelo ko bunda pona nini musique folklorique pekitita ngai na uta na mbonda bakimo naza mongo papa na nga basankusu mama na nga bolomba ya na nga mutana beta musique oyo ye ba poisonner ya daya parce nga na nobeta nga ba jarba na noki na nga ba jarba typique tina na port noir na nobeta na musique ba typique so ta na ye na mo te musique mbondo yo pa biso musique na biso ndeto beto za so to beta ba concert na biso au moins ba misa ba quartier la te ba roya ya wenge BCBG maison mère ba roya ya faire ya fali ba roya même misa fali ya concert à faire était mais biso za mbonda biso sangisa na biso nyonso ndeto za to beta ba concert na so ba misa ok c'est tout bayaka pour bi on eza na mbonda
bave basérie bave na biso baswede bashiga bakamelo wana obeta omona bamisa ya papa wemba bazoya balwambo bazoya bawenge bazoya mpona yango ekipaka nango te po misele mosusu ya BCBG ok concert à maison mère te misele ya fere ok concert à fali te mais biso mbonda tosangisa bango nyonso mouvement mise nango pepele o amona linga soutenir nga naza na producteur te vous êtes à coup de pouce à faire rigoler ya Nika Boronina makamoza déjà en cours pour déjà na beta déjà tant muta oyi makama ba lever les rideaux na Kishasa ceci là ezara souté ça veut dire aux en considération toyeba makamona ka ba sera ba wenge kibinda no beta lever les rideaux wenge makamona ezara souté ba lever les rideaux na me ve apesa nga opportunité na beta na chaque ndule so ndule za ba benganga yemo aloba fo ba benganga ba benganga na beti pe yesala nga pe bien déjà tant sola na batune lokwa ba edo muzamba Manik Chipuki baada dango abana déjà batuna ye ça la pe maman bien déjà comprendre si qu'on a maxi single est-ce que yo moko ko yembela sous les têtes na maxi single ko yembeli nzembo parce que vi azani mutabato vena nga les têtes biso to mona ra on sarato là batu ba journaliste belé ba ba mona ra tie nga peki titana mona ra bienvenue succès yo azata na plateau kala mingi te bezo préparer maxi single biso ba peki titan to chama boko ba Mike Lokamba pour vraiment visibilité parce que ça déjà moto yembela ki mais et pas mon cette fois-ci à se relancer. Est-ce que Lelo Bato Yembela Nzembo dans le répertoire Jeff Diandi le docteur Nama le gona Yembela qui nangana Yembela deuxième tour na moni ba ko finanga ya mo ina tiki tiko Yembela banani cette fois-ci ba finanga Laurent Sokoko boki ya lokondo fa pekato mongo véritable mongo na kati ya Luanda na Yembela Laurent Sokoko na makasi ya vinanga oncle Judoka Luyalu azana kina yaki ndenge via lobinanga nanga pe nangina baxelo ko moko ya vina JB Kumaluta donc hier a raté ye motema pembe donc soki vraiment ma basido nangito o baxa pe yemba JB bakokene na esana luwese bamonata ata bakoteli osoki na kindoki ya famille JB Kumaluta ata baninga balingi basala yo bachela yo poiso basaleli yo makita balonga te balobonza mbachelo boko mutamuki ya koki kolongola jamais nzamba bomba yo na sama papulo kwa ko bomba sosa ko bomba kabapate na ye Kumaluta jibele petole de Dallas yanga na sani ni na bolingo bebe mwana jibe na kolela Kumaluta luta merci beaucoup Alléluia, lutaringa kaba yembelaye. Alléluia, jibaringa kaba kumisa. Nazu cher de poule na kokaraté donc bravo vraiment bienvenue succès donc pour nous ceux qui ça pour nous conclure merci beaucoup à Mike Lokamba pour nous conclure na Solana Fabrice pour na mbonda bonyoma barozo bino ndengeni parce que awa pegiti to benga international batu tout baza ba otala bino je pense que bienvenue succès to longolé c'est na bandal ndenge déjà JB Kumaluta donc ba romona ma mtoro sala donc via azarane motema pembe donc à soutenir parce que makambo ezali tous on a besoin tout publicité bino bobandi qu'on a biso donc tout changer pe génération est-ce que lo nyoko ikoloba programme nini bazwa mbonda bonyoma ndeni mingi numéro na biso ezali 089 67 90 516 wana ya imo mokonzi oya ngai ezali 085 41 075 40 na suka wana take chef d'orchestre mais mingi tokuta na rabongo chaque dimanche tokuta na rabongo na bloc non déjà chaque dimanche tokuta na awa na couloir à bloc donc tozong sa bloc moni biso toza bana bandal makambu te uta na bandal mutako saote okito mata musique makambo etali forme musique uta na bandal donc mbonda bonyoma oyo toza na mikili na pesi koko sita mbote ya to moninga ya mishoka la ngamba baluba sans oublier Dina Sita la reine des maman ya za maman simo wa botama na kitoko comprendre Dina Sita mon à Paris sans oublier na robo sanate ve na ngai takizola mwana Londres takizola mbaninga ya kokosita mwana Londres konza poto tokuta na rabongo chaque vendredi to bosani tepe na cave na Kasavubu Boussoumelo 85 sauf catalogue tokuta na bozo beta vraiment chaque vendredi et pas nana boduga sauf catalogue Boussoumelo numéro 85 pardon donc il y a mingi ya kolobezate boulot tout ça là chaque mardi tout ça na Lubuzi
toujours répéter dans le bouzi na bandal sinki dans le bouzi chaque mardi jeudi toujours répéter wana ba musicien tout basa tout ça na besoin ba musicien o ayebi ka bina rato o zambonda bonyoma soko yebo yembaka bien oyebo bina bien oye soko yeba la kisa to la sote wana s'il vous plaît donc biso eza makamba ko bina na koyemba donc surtout oyemba no bien te ko ya te to ekola donc danser bien elongia bien chanteur bien, animateur bien, clavieriste bien, bassiste bien, il y a tout ça, tout ça la boulot. Merci beaucoup Fabrice. Je pense que Banapoto dans le monde entier, pour soutenir mon abonnement avec bienvenue succès. Je pense Venabiso, Jeff Daddy de Teta. Talara lukwa moi recours ekota donc muta ofina bienvenue succès azate déjà yaza muta batu donc tous ont besoin de propulser ba jeune nabiso ba jeune talent parce que bienvenue succès déjà dans l'expérience professionnelle parce que musique wa eli biso to englober ka musique nyonso donc batu tout battant na poto za la baluba ba swahili donc musique o sengeli pour na bilonga ko suna yambie na plateau dans Santa Chair des poules parce que garçon aza mystique donc pour na conclure na yo batu ba retenir nini et puis na bike au succès na moi lo suka pour ça la plaisir na Mike camarade de Perfect Decide et ça a plaisir na Junior Chaumba na bosanité maman Arlette Matoko pe ça les plaisir pe batnyo so balandaka Afrique elengi pe na Peggy Bokele batutu balingara Afrique elengi avec Peggy Sitambo mo ani musale salima bat ba retenir ni Peggy Bokele bazolanda Peggy Bokele donc Peggy Bokele mobala l'équipe bicarbonate na pété Bokele kele yo kele nanga Peggy yo Oswanga lokola mona kokene kelasi bakotela kae para solele likolo Peggy swanga image monta filma Yesu Bokele Peggy Peggy Bokele seke lokola Ange Gabriel boloba na bango moni na sala lete ta nzembo ekangi siko ya velo sokoko bon comprendre que c'est bienvenu en tout cas vraiment bana mikili numéro na ngeza liga 089 67 90 516 089 67 90 516 batu bazana ba mikili o fungola ki borno mo bona kini a ngo sala inauguration ngo numéro yango na bienvenue 600 nga na boya na ngati boya to solola nazata o muto banga misana osinga so ba 1000 osinga so combien te nga na za muta batu boya to solola na zo lukani na bima naza soifé l'argent te boya to solola mukile sama liloba to solola na bino e ko sala bien po batu mususu nde taba yoka kinzembo affaire gola bakantia ndi René Lokwa te bienvenue succès yo mutemba René Lokwa ba vient na ngai bazulu mayamba babambuni ya mabashiro wana ba vient na ngai ngada mo ndi mto remplacer mbele lisi ngai nzambe kaka ça va to chama nzambe kaka mais na singi kaka soutien moi na bino yo leki na bino nde na bino bienvenue succès pour soutenir nga et ko sala bien vena biso jibe comme moi nazolela ngo mabe yo mo zo coup de fil donc vie ya lo baraté donc na yebi ke neto koti déjà recours nzembo vie vous allez bien donc bienvenue succès binenge ni ozana Peggy Titan na ko peso mutapa mbate mais yo mo ressentir ye kokolo mo seke tando mobina mafoku bonyoma Ye kokolo mo seke tando mobina mafoku bonyoma mobina mafoku bonyoma mobina makolongomo bokula kashibe kumaluta nzete moko ebimi na wenze komo na ngozete nyala yo pesa nzete nyala na sala fele na monoko na zaka fe na monoko kumaluta lula kangai ai molele ala keto matuma fanzola ya okosoli ngo kusama gotu kakala tete jibe kumaluta na ngayo ya kaema papa ya banana ngayo ya kaema Yesu masi akoti na kata Jerusalem okiba kobela ye na nsima Yesu atuni Simoni nango kobela ngai na nsima Simoni alobi mokonzi Batime Yesu abengi Batime alobi Batime olingi na sala onini Batime alobi mokonzi na lingi na mona lokola jibe kumaluta bengi nga atuni nga bienvenu olingi na sala onini sala ngabika moya o ngabika moya sala ngabika moya Selanga vika mwa ye jibe selanga vika mwa kumaluta o selanga vika mwa o selanga vika mwa selanga vika mwa o ye selanga vika mwa o selanga vika mwa o
C'est le Kumaluta, oh yeah. Alléluia. Merci beaucoup, on est à la fin de notre émission. Je pense que vous avez suivi, c'était la bienvenue 6e Mbonda Bonyoma, pour soutenir. Donc je dis un grand merci à JB Kumaluta qui me suit, le pétrolier de Dallas, Nabi Kevé, Yozara Moté Maloro Abangelou. Je dis un grand merci à Joe Lili Atal en chair et en os. Wazae Kolandanga ba dédicace Nabato Balandio partout dans le monde. Joe Lili. Joe Lili Atal. Joe Lili Atal. Bakotala toujours na miroir. Miroir to bio kotala to kotala ka pota so bimi kitoko. Joe Lili Atala na pesi maître Faché na Belgique. Bambote maître Ndundu na Belgique, maître Courant na Grèce. Na pesi ba mo bambote wana ba maître na ngata no zana ba mo maître souffrance. Déjà batala pegiti. Ba maître Courant, ba maître Faché, ba maître Ndundu, ba Manix. Na pesi ba mo bambote sika bazali bana tu ya bandal, famille bandal na mikili. Bana tu ya bandal, bana lemba, bana kasavu, bana ngiringiri, bana komi na kin. Na pesi bango tu bambote na pesi fe na nga bokechu premier sika zola na biso boki ya lokondo fa pekato lo sako bokulaka momongo lié ki jende ba isobolo ise ya na bokechu premier na pesi bambote fe na nga shiga na Suisse bambote siko zali shiga ilongama papa na Gabe bambote na nga na Godé ilongama isika za na Suisse en tout cas bambote na bino nyonso tu yango na pesi bino ba otu bala na Gabe veni 6 ve na ngai Teddy Lubota. Moi London, de London, moi Bandalunga Tongo, viens Teddy Lubota, moi Sinkin, viens Teddy Lubota de London, Bambote Yangoyo, Baoti Wazola na bienvenue, Nazana Mingo Lobate, merci quoi. Merci beaucoup, on est à la fin de notre émission. Je pense que Fabrice déjà PC ba dédicace naé. Je dis un grand merci Nabato tout ba accompagné Peggy Titan, surtout équipe technique il y a Africa Elengi. Merci à Peggy Bokele donc Mobalo à l'équipe Tabana Elengi. Bienvenue sur ça lobby et merci beaucoup à ma concert chérie Sarah Tola, la maman de Brian. Je dis un grand merci à directeur Sarkozingo ma business toujours Makambo. Un grand merci Nabato tout ba lingara Peggy Titan, maman Arlette Matoko, Junior Chaumba, Papi Makombele depuis Paris. Tout balinga petit temps pour soutenir nga Jean Chambaré de famille Chamba Mobimba mon vieux chalet Chamba l'appellation bien contrôlée Mami Chamba tout balinga petit temps Stani Chamba na sanité Guigui au sein de tout balinga petit temps vous avez vraiment belé à Balobi qui adresse a changé suivez Peggy Titan sur Africa Elengi avec le boss Mike Lokamba. Donc ici on travaille donc à Andy le professionnalisme. On se retrouve à la prochaine. Bye. Michael Okamba, Michael Okamba, Michael Okamba, Michael Okamba, Michael Okamba. Au Monitigoyo, l'artiste c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission na yo. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.